breaking news. Lelo vraiment tout ça en réflexion. Il y a Maramozo de la Congo. Maramozo de la Congo, Batindelingai, réflexion moko. Bienvenue au pays de Joseph Kabila, les criminels rwandais. Téléphone sans crédit, jeunes sans travail, enlevés et torturés, tués puis jetés dans le fleuve par les criminels. Relations sans fondement, étudiants sans bourse, pasteurs sans formation, sans onction, voleurs, personnes sans manière, diplômes sans valeur, chauffeurs sans permis, nourriture sans vitamines, hommes sans autorité, femmes sans solution, chansons sans message, amour sans cœur, enfants sans éducation, travail sans bon salaire, démocratie sans liberté, élection sans vérité, c'est-à-dire tricherie, accusé ou arrêté sans plaignant, les médias n'ont pas d'information, prière sans pardonner, pays sans carte d'identité, étrangers entrent et réclament la nationalité comme ils veulent, ils n'ont pas de passeport, enfin tout le monde veut s'enrôler pour devenir congolais. 26 provinces sans gouverneur, le président en place sans mandat, il a fait un coup d'état militaire. Oyo ezali masolo ezoleka et bokomona photo ya Kabila na mwasi na ye ya rwandaise. Donc Olive Lembe azala na ye copine passagère. Alors basanga Congo lo onizo sala makambo ya Congo na yebité soki pona ni rassemblement alinga po ya na piège ya kolinga kotia Félix Tshisekedi lokola premier ministre. Et comme le papa est inspecteur, a surveillé l'élection, moi, premier ministre. Or, dans le rassemblement, la figure est ébellée. Tout ça contre Félix Tshisekedi, mais tout l'unité, l'Oki à Congo, a raison que Tshisekedi a salaki makamwana nyo surtout pour appeler ça mwana naya comme premier ministre. Moi, je crois que ceux qui battent un rassemblement, baza na posa vraiment à Koyedi Congo. Déjà, population du peuple, Batinda bango jamais va décider d'accord pour Kabila être le président. Et ça qui Kabila faut Kende à sous-président parce que l'élection est sili mandat est sili à cause de sous-président et puis à sali haute trahison et c'est pas un Congolais ou un Congolais habillé ou ébi misoloboni à Congo aibi. Alors les pinosko bokei na basango ko sauver pour petit kaya za na pouvoir. Il faut se comprendre que tant que Tshisekedi azala inspecteur lokola président oya ko diriger na parlement na institution na ko landela élection beaucoup ko tia mwana na été premier ministre ata mwana na azala ba diplôme ndenge nini ata mwana na azala ba qualification ndenge nini il faut luka mutu mususu bo pesier musala wana pour mwana peut-être à travailler na papa côté il y a nini il y a qu'on diriger bien qu'on surveiller l'élection mais ce qui vraiment est solo pour confirmer que Tshisekedi Félix Azali premier ministre non mona que boza sagité et que ba corps nyon surtout baza ko funda bino que beaucoup tana na Ibiza beaucoup tana na Italie beaucoup tana na hôtel Songolo oyo kojo alobaki ozala solo c'est-à-dire vous avez un problème vous bomisi ba congolais for nothing. Parce que aussi vous avez déjà un accord pourquoi vous avez le 17 septembre, pourquoi vous avez le 19, le 20, le 21 janvier, le 21 décembre. Parce que l'accord, vous avez déjà, vous sommes là aux premiers ministres, vous sommes là aux arabes. Et puis vous crachez les bossos, il y a 18 millions de Congolais au Bakoufi. Comment vous pouvez pacifier le pays, ceux qui armés, ils allaient dans l'étranger? Comment vous pouvez pacifier le pays, ceux qui n'ont pas de gouvernement, ceux qui sont là, Robert c'est Rwandais, qui sa caméra c'est Rwandais, vous avez un dialogue avec les Congolais, c'est-à-dire que vous avez une nationalité. Et comment vous pouvez a échoué lamentablement à la source inanée dans le pouvoir. Donc vous devez comprendre que Kabila, en décembre, en novembre 2016, à Kenya, comme on a pape, à PC Kanyaka, pape a quoi ici
basango baya sauver ndenge mosengo na bato nyonso basala mpona Kabila. Alors ngonga oyo biso bakongole totelema biso bata diaspora futo oyebake na Congo classe politique eza corrompue biso nde toza la vraie opposition sur eloko nyonso kabola biso eloko nyonso kabola biso na diaspora eyali mpo toassocie bazoba na bandoki aussi longtemps toassocie bazoba na bandoki Jacques Mutombo na Manchester na poso te eloko moko ekomarche te eloko moko esimba te tala lobi na Kinshasa babenginga babi soda moko abimi kuna colonel moko komone mal à l'aise abomi garçon moko na zando na kati ya zando garçon anaza shayer asali eloko te abomi siko bakongole bato garçon batekaka wana babandi kobamba basoda mabanga kobundana basoda kani ya maye kokimisa ye na mboka Congo na mboka oyo bolobiki ezali démocratie générale komone mal à l'aise azoboma un citoyen humble citoyen bakokanga ye te aokende na tribunal te Franck Diongo Domino Ngala bake na boloko tout simplement parce que baza ba vrai opposant oyo batelemeli buso ba nyonso tout oyo ezolika lelo na Congo. Alors biso bato toza na diaspora tozala bato oyo tozala na unité c'est-à-dire na osenga biso nyonso tosangana te mais soki par exemple bozo croire na proverbe bo rejoindre Front pour la libération du Congo. Ceux qui vous croient na Odombo, bolanda Odombo. Ceux qui vous croient na Mutusongo bien de Eliezer, bolanda ye, bo pese confiance, bo cotiser, bo pese pouvoir, na misolo poto sala musala. Ceux qui te cotisent, ceux qui te sanicité, naïb sabino que Kabila plan na ye ali, amema des autres outils na mois mars. Les banques na Parlement a rejeté corps nyonso après tant elekiti aneo elekika na trouble ndimwana c'est-à-dire aussi longtemps bazo kanate aussi longtemps premier ministre azo bimate ezo arranger Kabila alors banani bazo faciliter ba dossier wana pour ezala bon ezali bato yo biso to tie motema to lubi rassemblement na Semco ceux qui ba monique na makambo surtout les autres de Kabila zo kate Kabila zo no changer te ba appliquer plan B pe lisusu bato rassemblement bo sangana bo épargner bato bo longola Félix Tshisekedi le premier ministre bo tia n'importe qui bo tia même mutu mususu IDPS mais là Félix Tshisekedi était pour sonner bien que papa azali bongo na organe où ils ont dirigé l'élection ils ont contrôlé l'élection na makambo sur la Congo moi na la premier ministre et vous allez bien été ils ont monarchie ils allaient royaume ils allaient un république biloko to reprocher qui na bamboka mususu na Kabila le père atikeli biso mwana oyo yazwa ya mwana ya camarade na ya na mboka enfant adoptif omoni makambo asali abomina bana ya Kabila donc na ngonga oyo rien ne marche au Congo makambo nyonso tu es stagné bato bazaka ko rond point bato bazaka ko discuter mais aussi longtemps toujours ganaté aussi longtemps toujours discuter et ont profité pour na Kabila basamoni ne susu batindeli ngai basango Congo pa na bino ezali bongo le solo ya proverbe 30 nazotangela bino kaka basango oyo bana mboka ba partager na ngai na biso na bino awa balobi dollar le dollar vient de dépasser le cap de 1300 francs. C'est-à-dire dollar est dépassé non 1300 francs, c'est-à-dire 1000 dollars et comme il a 13 000 francs congolais. Nani comment bon Nani comment bon c'est-à-dire bon et et comme il a 130 000 francs c'est-à-dire économie va mal parce que côté nous surtout il y a des minéraux Kabila Kangango. Matata Pogno a déclaré que à sali plus de 5 ans premier ministre a déclaré que Zombongo y a des minéraux a évité des minéraux Congo était comme Randeni. Or na Congo des minéraux Congo ils ont été comme Rwanda na Uganda ils ont été comme alors Congo a sous le monté ben étudiant bazan na bourse té ben étudiant ba kosaki bango na ba fête a ba pesi bango chaque mutu 5 Thompson na Sacha Loso na évité so utile le bazolia alors biso oyo tozana poto biso nde ba vrai opposant pe biso nde ba vrai bata social ya Congo et loka liboso ko ba marcher bien to stopper kotinda mbongo na Congo to stopper au sa western
to stopper kotinda bakar, to stopper kotinda biloko nyonso surtout et ko marché donc ezaki réflexion sur la situation zo na Congo breaking news alelo yo muto ya diaspora toujours compter sur yo téléma sangisa mbongo pour te libérer breaking news et pas la mission hier sur Congo. Bye bye for now. Thank you.